Jusqu'à quand vous allez avoir des soucis? Moi, que soucis ne peuvent pas affecter votre union, surtout dans le cadre de bébé qui ça passe. Tout à coup, le cas, moi, je suis mais tout le monde est jusqu'à quand? Tout le monde est l'embatté et le côté, mon tonnerre n'est pas zate. Qui m'a dit qu'on vend des poteaux, il y a sous bandi comme il est là. Un jour, il y a comme il a si vous avez là, vous avez attention, vous avez avec son monde qui est surtout les aux hommes et la capacité de biso. Bawesa na motema zanga ya kokukana. Mwana muke ya boye mama. Mwana muke ya boye. Yesu. Maladi uzuboma. Maladi uzuboma. Maladi uzuboma. Soka ta mikona ndima mwana muke makasi. Mwana 7 ans. Banderango. Mwana 7 ans pesa sosika. Nazondima te nazomona ngo bikamo. Nazomona ngo bikamo Pamela. Nazomona ngo bikamo. Nazondima te nzambe ngala kupie mama motema ye. Nzambe. Mwana 7 ans. Mwana 7 ans kuzomona le sida. Oza sida kindokyo. Ce que ça dit à Kindoki. Eh, dis que moi, il y en a un Pamela. Oh, moi, c'est ça. Chouchou. Tout ça vraiment abattu. Ndenge mwana saki na ba fièvre. Comment que ba fièvre saki continuelle tout mais maman na l'hôpital to yeba ou juste peut-être même si ça ba malaria typhoïde par rapport il y a tant to so vivre na Congo. Les médecins singa biso to sale examen TD. OK. Quand to sale examen TD ba retrouver mwana azana virus sida. Mon Dieu. Parce que ça ne passe pas. Et tu n'as pas oh. Tu as petite soeur, Azana Sida. Quand tu as vendre pas confrère, tu es obligé de trancher na ye basale la ka. Moi na pe ya bon ce qui tantine na ya zui loko, Gillette ya zui ya zumikata, kata babitenzi na ye. Partout de l'année, moi n'a pas maquillé. Nayo qui parle là. Ce qui bino boza makasi, beaucoup aider moi na wana à vivre malamu pe azalane sengo ya vie. Hein? Maman, pardon. Hein maman nangai. Pardon na bondeli. Naibi keza pasi mais supporter na nous omeka koyoka ngai po naibi ka kokono liboso. Hein maman, mais bino nde bokosunga ye pour azalane sengo. Hein? Omoni sida. Eza maladie, lokola maladie nyonso ndenge tozomona lelo. Tango kala ya solo sida ezangaka kisi. Mais lelo eza lisusu bongo te. Eza na bakisi oyo babengi anti-rétroviraux. Mwana soka zozwa kisi wana akozala en bonne santé. Eza kaka mwana te mais mutu nyonso oyo azali na mabokono wana ya sida. Soki azomela kisi wana okomona ki akozala très bien. Neti yende ngaza mwana mwasi. Akokola akosala musala neti batu nyonso na ba bureau donc akotanga classe na ye makambu nyonso pe soki kobala akokipe kobala. Oh, eh! Mais amelaka kaka kisi bolandaka kaka ba instruction ya munga nga ye atosa munga. Omoni sikoyo maladie oyo exemple ya mwana na biso. Azui yango te po asali ekobo. Mais na nzela ya nini ya ba objet tranchant ba biloko ezokisaka. Yango nde mwana azui boko. Alors essayer de tout ça la keba na babiloko wana attention to sala ba manzaka na biso biso basi ba vernis tozo tia ba limo tozo sali ko il faut faire vraiment attention pour oki ko zoape bokono wana sans pour autant sala ekobo
Et ça quand nzela ekobote ndo okikozwa maladi wana. Maman. Donc il faut que yeba nani oyo ko tikela ye pe mwana. Oui, il faut que yeba nani ozali ko tikela mwana. Maman, nayoki olobi. Ya solo nayoki. Et bon koko na nga na 7 ans. Na 7 ans. Maman. Naboye. Biso Mikolo. Tosalelaka préservatif. Fidélité, abstinence. Et bon bana.